Est-ce que faire rigoler à cause de concurrent nani muto tanga kombwana yeno aza mise mba na nzemuni ayemba no tenga ponga na yoka na voix na ete na yebi na ngati sko yebi sangai na yebi banzembu na ete ata yo mo pena banzembu bongo nga parent boy futa la rapete manike onde ne manike o peut-être na ko bossa na manike o wapi. Moi aussi, il y a grand frère Nayoba bien Koufa. D'accord. Na mona kaza kwa amwa. Sera na mona kaza kwa amwa. Obi amwa bago wana. Si mtu ana mambo tu na ngao za conquérant na est-ce que ton frère banda musique ye ton frère banda musique ye obeta build. Na bité so obeta build pele msuna abota mata za conquérant par rapport à quoi? Bon en plus il peut à soutenir frère et toi soutenir frère et tendre ça ni. Est-ce que soutien na ende ke koko makuna ba juge na poto pour ba libérer faire a soutenir yete to appelle na tina soutien na yete asala ngo pete pona ngaku to so ngaye so ba tunye mamba faire abeta ngo kara solo ana kutu na linga sukolo bango te po ken piana ebisanga binana yo ba pesa ku $10 ozonga pa bino zipe taxe zongi nga ba pesa nga $100 ebi mambo lukelanga bakalanga kuna na ceux qui place ni ngwana ba pesa so na ba vide ba botola chombo na leki na valeur à $100 aya komi pembe na ndaku bat ba bimela ba beta à l'agoni ba botola na ba $100 ngo kumbo msunde mte soigna na mona ngo sko normal ngo na beta na ngo pekara ya na ken pelinga lo banike fali comme tatine ba récupérer ça bon na ebite wana selo indenga betela nga lisolo na ebite selo ye soki a raisonnani na katiana faut pas voter. Pour pas voter, on est innocent, c'est important. Bah voter, on a mérité. Faut pas voter. On les a en bas profiter. Qu'on fasse un cas juriste avant de pour notre là que oui, à on dit mané pas bien. À commission na épée. Ce qu'on se bat voter, il y a eu un problème à Kofi. Kofi ko che moi point. O che point ni na ba ni kazolela bike Kofi lo mede mutazwaki abike Kofi lo mede moko mutabenga ki presse babi akobenga ye oui abengi a participer mais Kofi lo mede za simple juriste. De big salutations à tous les fidèles internautes, Babi, il y a Congo Source, Babi, en tout cas nos fans, en tout cas, des big salutations à vous, Babi, un grand merci à celui qu'on appelle les boss Juré Simboni, depuis États d'Amérique, pourquoi pas dire aussi un grand merci à mon cordon, Hervé Kaba, Babi, Roméo Mouchani derrière la caméra, merci à toi pour la image, en tout cas, Mikolo, tout le monde, Moussa, les colis sous ma casse, Koleka, Babi, des big salutations, NK Pro, réalisateur. Bertella Toumbala douce aujourd'hui avec une invitée, Babi, la message Babi nous a invité de marque, mais aujourd'hui je suis avec Nana, ex-danseuse ya Kofi Olomide. Avec lui on va parler des actualités qui ont circulé sur net, et puis parler aussi de Ferregola, savoir réellement sur Ferregola Bimit, toi Bimit parce que tu as vu qu'il y a dans ta boîte, peut-être elle nous a amené peut-être information moko ya sur mais tu peux m'aider que je puisse prendre quand même mon invité qui est bel et bien Nana. Bonjour. Bonjour. Nana va jolibité hein, ba santé zongi, ba biloko olia ninyo. Kimi eleki soza comme na Tour Eiffel na Mulai. Non bon mangai, non to bandi ko do bandi kimi eleki soza comme na Tour Eiffel. Soza comme na Tour Eiffel na Mulai. Ataba pasi nakobunda ata minyoko nakobunda ataba pasi nakobunda même dans la souffrance nakobunda yango wana nana vocal et ça biso bien to se référer directement dans ma camnopé avant de continuer d'autres actualités maintenant il y a une émission le bel arabiso makamba album le bel arabiso luka label mais tout le monde kota ka moi qui met moi silence moi qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas
Donc ça va makambo so préparation ezali na préparer banzembo et là le roi nous ta comme livre. Donc on comme livre ko ngate za na défaut quoi. Pour défaut ne ko tatina muto abatu. Faut comme banzembo calmement tranquillement. Na comme banzembo nanga calmement en plus pe na luka la belle nanga calmement ezate ke na kotina la belle mo boye après boyo sali nzembo et comme mambo belé non. Na penda calme na poser. Mais le bel est biso que nous a la belle affaire. Tena le bête na za la belle affaire na ben na luka la belle atana la belle affaire na kota. Normalement penda la belle on nga penda na sollicita ndeza affaire gola. On nga na sepela. Ouais oui. L'espoir en prison, espoir est s'envoler. Ah, espoir est s'envoler à la prison il y a pédophile arkeli ba kateli 30 de prison. Tiens. Espoir de s'envoler, tes problèmes, mon petit problème, mon à famille. En plus, prison, est-ce que ça allait à 5 mois? Même pas. En tout cas, quelques temps, on y fait rigolo à remporter. Un mois, on a bimi une année. Une année, vraiment, un mois, on a vraiment bimi une année. En tout cas, faire rigolo très fort, très fort, très fort. À peine fort. Mais quand même, t'es beau, mon aïe, maintenant, notre bête un peu, on peut à dynastie depuis Bimi, ça fait déjà, moi déjà ébélé, hein, donc, 3 ou 4 mois. Mais, la Touabi qui est dynastie, vraiment, là, par rapport à la dynastie, c'est comme si, ils en ont moi, assez. Mais ce que tu as la plateforme, la minute dynastie, c'est numéro 1, ils ont assez par rapport à quoi? Banzembo kano, ils ont na kati. Muto alinga bonne musique pena soka vanda oka dynastie en tout cas faut se retrouver na kati banzembo ezana ya bien bongo ya kitoko bongo nzembo so ezo kana tele msu place msu so le kana po bando yo kangote mena minute to tamba na ba terrasse po ya mo batunde za lo le kana moto na ba kapela ba lemba ba nini oyo kapenda keno dynastie zali so to kepe na ndenga ba plateforme au sentir que number 1 de dynastie penda donc ndeka baba Fati Beton libanga libanga quoi dynastie penda libanga nana to lokwa to zobeta masoro ya faire rigola to dans la émission mon robot nous a dit que faire rigola azana atikali na ba audience mi balé fois samba mais bisto yeba que faire rigola fa ma balé 20 balé 19 aza déjà quitté bi faire rigola atikali na audience mi balé non ba katele écoute verdict faire rigola ça d'abord tout d'abord reconnu tes locaux la musicien et na musicien na ba pays étranger yo attend que muta boîte peut ça information ya sûr parce que d'autres personnes ba bi que faire rigola nanu abimité est-ce que faire la bimi ou pas? Bon, cause à la loi reconnu le quoi, mais c'était beau à voyager tant que nan. Mouton voyager na orchestre mobimba. A kepa qui la livré pe concert na étranger. Yebi sanga sur place wala la batongo bozo yamba na aéroport a razo le canala ba le baka voyager le quoi, mais c'était on les a sensé. Bon pour la faire rigola, ceux qui mutalinga ba vraie information, il faut que tu na page officielle ya faire rigola. Non, ba vraie information. Bama mususu ya batu ba oloba po ba les on dit soto bito bandola na o mato il passe to bandolo ba à chaque jour. Donc inutile le côté na page officielle à faire rigola ndo zo penda information nyonso complet. Mais baby faire rigola ba kangi faire rigola na prison mais tout le monde a ba motivation tenez que non bino ba fan que non bon c'est motivé pour un artiste na bino bo lobela mais tout le monde ngote mais baby que ceux qui za qui a fallu pour pas ngo mo ba to ba nga ba te mais faire rigola kimia qu'est-ce que banana ba nga ba telema pour problème so oza problème eza dossier eza injustice yo que telemela bata o que telemela chenenge ezala ke bozo le kana ba page bozo lobela artiste na bino mais faire rigola c'est comme si bon lobela to lobele makasi peut-être c'est que yo landela ngote kota pe ba page be bazo lobela te ba lobele makasi so koti na ba page na ba groupe ya faire rigola ya ba Facebook eza ya ba WhatsApp partout ba lobela mamba faire rigola partout to soutenir à 100% ngana gauloise biso to ba gauloise penda gauloise wa tongo penda na banana na tongo makasi. Vous comprenez? To lobela ngo to soutenir ngo à 100%. To yebi keza ngo dossier mo bo eza ngo penda gravité. Eza ka ba blo mo bo mo ba erreur mo bo mo bo mike. Ya na hotel ka mo bo ndeti ya kelinde zaki maramba pédophile maramba belé ba agresse eza teke eza violence sexuelle ndeto moni ke ba kangi keli ba katele 30 ans de prison eza maramba wana te
eza makambo eza pe un peu familial eza makambo peut-être bato bakokota ngo jusqu'au profondeur po eza makambo ya famille ozomona obima na ye l'un de ces 4 matins kaka kala mingi te bomonaka ke Jésus aye bomba makambo ebele bino bagula c'est comme si on disait bomba ferré c'est comme si on disait bon lobela makambo te c'est comme ça yebala makasi boko babombe ndeni non mutasa bima de bongo bomba ndeni ata yo mopenza bomona etonga oya bomona ya okita na aéroport andi li motivation ya makasi mona biso tu bagolo tozala na to yamba papa Hervé na biso papa Hervé de nous oya kala mingi te Papa Hervé de nana, de nous, de vous, pas de nous. De vous, Papa Hervé de vous. On a chroniqué, on au milieu du village quand même. Babi, non, c'est comme si quand on a ça moi question, ils ont moi si mamouki. Quand on fait rigoler à Kangamaki, on a vu Robin Mondi pour la émission, mais façon là c'est comme si on dirait c'est comme si on dirait que fait rigoler à PC le coup la fois moi punition moro boyer bisika zali a raisonner bisika zali za le coup la donc analyse n'est pas ça qui par rapport ya Rokangama fait rigoler c'est comme si on dirait on va soutenir ne qu'on a été est-ce que il y a fait rigoler na Robin Mondi bo bazara ba concurrent il y a un problème autondé est-ce que fait rigoler à cause de concurrent ya nani muto tanga kombwana yeno aza mise mbana ndemni ayemba no tenga ponga na yoka na voix na ete na yebi na ngate sko yebi sangai na yebi banzembu na ete okomatango yokamate ata yo mopena banzembu bongo nga parent boy futala rapete ana parent plus na meme na meme pona na koko nana za meme na meme bola na elongi ote mwana wa momo ba mukeme meme lisusu meme mobo ya jeune lisusu madame c'est te madame te nga na madame te na mademoiselle malgré na meme na mademoiselle na madame te no pe na za pe madame te pona bala non te sikonde ti mutu ana mambo tu na nga oza conquérant na est-ce que ton frère banda musique ye ton frère banda musique ye obeta build na bité so obeta build pele msuna abota mata oza conquérant par rapport à quoi bon en plus il peut à soutenir frère et toi soutenir frère et tende saigner est-ce que soutien na ende ke koko makuna ba juge na poto pour ba libérer frère à soutenir yete to appelle na tina soutien na yete asala ngo pete pona nga kutu so ngaye so batuni mamba frère beta ngo kara aloba ani kutute ala ta kashine azo kashine ndega we ansona loba ala ta kashine c'est tout. Nous sommes ici avec ex-danseuse de Kofi Olomide au nom de Nana. Oyazo bon s'appelle azo préparé single je crois. Single azo pena besoin azo lukape label. Oza na besoin peut-être ozo sepela nae. Oza na besoin koko eti na label noyo. En tout cas elle est là. A opé sa numéro na suka mais Nana bete so mo vocal moko muki était ba préparation ba nzem no poto kota na suna actualité. Musuku ba toba zo mo image non yo déjà. Ba nzem na biso to ngapenda koyemba ngote po mukile koma mambo ebele oyemba nzembu na oboye oyokaka mutu mobe me baby sekisanga na longole longyama wa motema nange tondaka nango na esengo soki oyenga na koma kosekaseka bandoto na bareve nange koma réalité baby pipi paralila namona nangaite oyale kyo chéri na sena moinamo ni mosusute rebo kalaming te opozo landa rebo na moni malembe eza mabete yana o mabete. Nana, parlant d'autres actualités, tout le monde maniqué entre modèle à comique au la Fali, c'est comme si à comique soutenir Fali pour papa parce que c'est bien que maniqué azaki sous na kati ya nini Fali pour pater bana ko soutenir souhaité alobaka ma BDG belé pour na faire mais tout le monde c'est comme ça comique bongo la maloba tant au tala ki monique maniqué azu comique zonga na ngamba Fali salon de Manike ondene. Oui, manike te. Manike o wapi te peut-être nako bossa na manike o wapi. Moi si
Il y a grand frère Nayo Babia Koufa. Ah, d'accord. Na mona kaza kwa amwa. Sera na mona kaza kwa amwa. Obi amwa ba go wana. Ba kokana fa na ndo mona ba seri mo boy. Papa biso to aba na bondo. Na ndo mona msusu ko lekana mbangu. Mo shoka lekana. Mais so ko zo mona ko mo zo calme. Na mona keto. Da ebi pete mso ndo ke senga nyongo so azwa ngonta ngozonga nda zo ngisko calme zu nyongo. Wande ba sena na ebi na mona ye. Siko seni. Nicolas soutenir Fally Ipupa. Eza ba vie na ye. Encore yo banda Fally Ipupa so moi $10. Ya. Basolo ana kutuna linga sukolo bango te po ken piana ebisanga binanga binana yo ba pesa ku $10 ozonga pa bino zipe taxi zongi nga ba pesa nga $100 ebi mambulukelanga bakalanga kuna na soki place nini ngwala ba pesa so na ba vide ba botola chombo na leki na valeur à $100 aya komi pembe na ndaku batu babimela ba beta à l'agoni ba botola na ba $100 ngo kumbo msunde mte soigner na mona ngango sko normal yango na beta na ngango pekara ya na ken pela linga lo banike Fally comme tatine ba récupérer ça bon na ebité wana selo indenga betela nga lisolo na ebité selo ye soki a raisonnani na kati ana wanda ebisanga penda bina na kolobela ku mamba $10 ana te yo tozwa $10 ozonga na ndako na mino menga azwa $100 créer nga problème peut-être jour on ngoza liwa na ngai mais nzamba épargne ngai kolinga ete c'est trop dire na kolinga ete te ke po aza mutu nzamba sala donc ndeka nzamba loba aimons les uns les autres mais ezaka kena s'intéresser na mamu na ete quoi c'est ça. Maintenant est-ce que you vraiment dos arana aux atana bon souvenir morte ya Fally Ipupa par rapport à quoi? Ndenge ovivra na B50 ndenge boko ndenge kasi yende mutazaye mutamusala na yenga ndo sale pa na ete ando sale pa na ete loko azaka azande patron na ye yango moni nakenda koluka ye tant que patron ya papa o ya bana o na boti na ye mais ngai nazani mutamusala ne nini malgré tokutana orchestre mo na quartier latin c'est tout. Non, est-ce que tu as déjà prestation déjà à Babia, il y a presse Babia Vodacom best of the best, c'est ça? Est-ce que tu as déjà prestation? Non, Nathalie on te bandi non Nathalie. Totally maniqué Zoloba que Kofi Olomide il faut soutenir. Est-ce que koza na kati ya lokola Kofi Olomide za juriste ya eloko eko sala ma ya Vodacom best of the best. Est-ce que liko loba za assurance qui pour Babia presse Babia a le cas directement gagner trophée wana? Oh faut pas voter. Faut pas voter ndenge omoni no ça c'est important. Ba voter ka omona méritango. Faut pas voter. On les a mamba profiter. Qu'on fait un cas juriste avant d'y pour notre là que oui, à rondima n'a pas bien. À commis n'a pas. Ce qu'on soit voté, il y a eu ça problème à Kofi. Kofi ko che moi poite. O che poani na ba. Ni kazo lela abike Kofi Olomide de mutazwaki abike Kofi Olomide moko mutazbenga ki presse Babia akobenga ye oui abengi a participer mais Kofi Olomide est simple juriste. Et si limambwana ya ba vote wana senga apenda ndeti ba public muntu azana monike ana sepe na mission wazi pe téléphone na tie crédit à voter bongos wana za mamba kofite wana za mamba kofite wana apenda mamba kofite zaka ke ko bisa mo ani faza fort ayemba bien asa mambo batu ba sepela nango po ba voter comprendre. Parlons un peu à concert il a fallu pour Babi Hollande tombé fallu pas bêti concert fallu pas bêti yanga sa question la ngati nana c'est pour na yebi na ngai te nga mikolo pena na za trop te sur les réseaux sociaux hein na penda te so na kotika na okota kala mso na lobi mamba affaire na kotina ba groupe na biso na ba page na bande to sololi ka mambuka ya ndenge zalaka so pe na koti na sali mam na ngai ya musique na ngai c'est tout. Maman musu pena na olandela ngote na pe trop te sur télé na ota pe télé trop te pour na vraiment concentré. Bon so yo ki déjà le cause concert na mamba ba concert azo betate so yo ki déjà likamba concert kasi ya Stade des Martyrs le 29 octobre. Ah beta kuna. Oui, on beta na Stade des Martyrs. Ah ba courage kaka soko beta ba courage ka ebele mais eza penda ke eye na orchestre na e po basala effort na po to mona jibe beta concert ya Martyr. Ya bling bling to mona ke jibe na orchestre na e
tout le monde a pu ouer ranson abeta concert na beta ba concert babeta ba concert na ba martyr bando beta kana ba orchestre na bon to ka teke oh abengisaki mise moko boye abengisaki kingani moko boye tout le monde a ba jibe na ba ouer na ba fikin donc ça a danger bando beta kana ba orchestre bon soko beta na orchestre na ça va. Bon, ko bengisa ko chamo ba invité na stade de martyr après to bi déjà Robi le Mondi ba parmi les invités à Fally Ipupa bon ça senga ba pui ande ti ba pui yo pour ça la première fois au livre le mot faut ça on en effort na yo moko ba tu vas comprendre que yonde mutu sali yango après deuxième tour de ko benga to zonga sima to zape bato Robi le Mondi bo pena arozala appui ni pas ya Fally Ipupa pour ne bela musique au Fally Ipupa betra malonga est-ce que Robi le Mondi ba ko ya ko appuyer Fally Ipupa. Bon, akoki koya ko appuyer te. Mais na sens nini? Eza ke non mutu moko boye déjà et pas ala na makambu na ye déjà. Asa pe na public na ye. Mutu moko pe a pe na makambu na public na ye. Tant yo bengise place yo beta musique na yo. Public ne ya to ya te. Eza déjà appui. C'est ça. Tolandi émission à Robin Mondibou, on lui a posé des questions sur Weranson, son père, ce qui Weranson a fallu pour Panani à Tekaye, Nani Abimisaye. On avait dans la PSAE, voilà, tout ça qui n'a pas besoin de Robin Mondibou, le Bakeno, Weram PSAE, voilà, mère, tout le monde est différent sur Robin Abikeno, Wera Abimisaye à Tekaye, mais fallait pour me taper ça, voilà, à ma casse collègue. On est à ignorance. Il y a pas ignorance. Bon, il y a pas faute na été pas un DJ. Un DJ, bon non, c'est pas bête à musique à ba UPA, ils ont gravité c'est normal à l'obana ka bongo. On est à ignorance pour talara ke yo kutu ya place mo po wera apena mutu mo boye ala zana mutu mo barana moi cœur ouvert quoi. So sali remarque tali ke bato ba uta e pa na ye ba zala na moi avantage mo boye. Na moi avantage mo boye na musique quoi. Aya na moi vocal moko mais au sentir que et ça là peut bien malgré toi baluka pe na ba orchestre mususu ba peut ba yeba été mettons a peut pas wera et ça li peut moi bien mais ce qu'on ignorant au bon et ça ko engagé ka yenda oyeba pour le lor lo ba lobby abimisa suma lo ba mususu. Est-ce qu'on peut s'entendre qu'il fallait pour ko beta concert ko le kawenge parce que tout au moins c'est comme si on tient moi libaya. Te soko talibaya na mamna mais ko take ko comparer na wenge te wana ndo ko mate mamba wenge en tout cas wana pe ni fali poza pe na ba poana te ya reva ko wenge betango te reva ko wenge ana d'ensemble ya betango te ti ayo reve pe ya maison mais pas betango te on a teke na ba générique na nyonso akota mo ba crime bo ya ba wenge maintenant akota ta quartier la tente donc c'est ka revande wenge boye bisanga siko auti ba libana ndene o sa mam na ndenge na ye yo moni concert a wenge ano mona ko bashi yo potali concert ya Hollande te bela ba technique ezalaki wana bela ba biloko ezalaki donc ba beti martyr tomber total akasi ponga tele na ngote na yebi na total apeka ndenge kende. Nana, en tout cas, aux assommés, Babi héritier, le 4e jour, il y a examen de Talaïa, tout le BP, mon information, parce que beaucoup de personnes qui héritier Watanabe au Kendete, héritier Watanabe au Salate, Zalaka Kenot, tout le monde a directement comme on est bimi, mais na ma grande surprise, on a vu qu'héritier Watanabe au Kendete, au Salaba, normalement, et Salandini, donc mon héritier Watanabe au bande l'examen d'État. Bon, encouragement quand on a le quoi, Zuli Kanisiana, la sous-classe. Peut-être on comme mon azé compétent na mambo moko boye yango ya ko sala ke non aya ozongela pe classe peut-être pour azope moi papier mo boye sala ele mususu azape na ba ambition na mususu quoi on a encouragé c'est pas mauvais ça bien nana Ferrego là bana ko boye ba musique internationale mais tout monde Ferrego là comme ko betango comme pe ko yemba na français je ne sais pas Robin Mondi m'a encouragé parce que Robin Mondi ba que non aye ma rapper na français malgré tout bo finga que mais tout monde que boyo qui peut quand même message na ye Ferrego là boye musique internationale Ferrego là yemba no zazu ebi zazu et pas na biso motonyo so yebi koza yanga. Yo préféré pour les rôtis pour ton Colamba Thompson. Beba chamwa ngai na piment. Na moi qui kalaka sabasala ywe mosaka. Cherry Kongolo. Ferrego la tonga mbinze mwana to mona kutu pe susu.
fali pe na parne ayobi msanje mmobo alanda style nzembo wana tango na lamuka kangana ke musala eza alana rythme ana tout le monde a fait rigoler yemba nzembo yo ke imbango mais quand on ralentir ben sans ni un sentiment et c'est propagé dans mon thème nanga. Voilà quel style. Tout le monde a yemba nzembo ya ayo yo bolingo nanga yo yo les kamba français to lobati to kota wana to kende no expliquer yo po mbatu pe bazana ba comprendre nzembo na to mona pe kuna ba yemba asokola kanga alalisa kama nzembo wana to mona ke esa ya kayo yo bolingo ya kemba kayembeza style wana parce que zaki okumba mobo on dirait moi chiluba mobo na kati lokwa mutu ashukwa ce qu'on fait rigola aboya nzembo français wapi. Est-ce que ce qu'on yembi na français d'engolo banine qui est comme international pourtant déjà obi mamboka olongwe Congo au Québec na Brazzaville et ça sous obété la nation te OK déjà na pays mususu so que Côte d'Ivoire et ça pays mususu so que Paris et ça pays mususu c'est l'international to bando mona lwambo bando beta musique ando beta ka o demba mais so tali concert ya lwambo mindele plein international déjà taboulay betango papa mbakuta sale album émotion ti lolo muto akoka ko contredire yango azate mais toyebi ke faire rigola ndetango bimsa harmonie ndeza makambo vous comprenez si ko français wana est-ce que français wana français wana eza langue mobo eza ya mutu asali yango po faire rigola ya Hollande ngo to eza langue mobo loba ma déjà conseil ba PC non ça conseil ça conseil déjà l'album dynastie déjà c'est Salamaki au moins que c'est que ba yo kana bango été pendant ça on déjà bien avant pour dynastie déjà préparation on fait rigola bana déjà kala mais alinga ki azolango moi temps pour azaki déjà dans album sous na marché c'était que bando bimisa album lokwa mbula o bimisa eza okozo botati obota bano lanisa bango lokwa ba mabata te faut bota moi est passé moi naissance à bas ça là bien yomoni a sala azula ki moi temps mon robot vous comprenez mais c'était que soit un français toi sali boyeza pour na mutu jamais pour faire abana ta ba série na zongisio na ba qui est derrière toi sou batu ba rumba trap na te ba kanza ko rumba trap faire abandongo lelo mais zazu déjà rumba trap comprendre ils ont mamba lelo te. Supposons que Ferrego la bimi, il fallait pour pas bien inviter surprise Ferrego la podium mon qu'on a stade des martyrs. Ah tant les até pour Ferrego la za maramna non pe belé ça préparer pour maramna ti tala na minute ndenga za ndenga vandi wana ndenga za na kati ya babenga ngonini Fleury ana Fleury na Paris kuna nda za kuna na minute yo maramna nyo za nini za funi tonga obima ape na maramna sala na ndimite ke ozana temps. Mto lobi me pe yandi mara na yeke so bazana podium ba chimbongo la te alobaki soki balobi ba tia ba produire bango ba sa to featuring to nini alobaki ki aza d'accord kasi na tana yebaki teke ekoza ke lobi nde ba ko sala mambo ana me alobaki soki à la longue mais na minute aza mam ne tara ke dynastie o basali na baninga na e ndenga sangana na baninga na nyoso basali na bona maison mais na kute bimite donc c'est kaza mambo belé a préparer so harmonie na e. Vous comprenez? Wande la ndimita ozana temps peut-être sous 3 ou 4 ans plus tard. Non, ça somme 3 ou 4 ans plus tard. Non, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. Merci pour la disponibilité. Mais un message de la fin pour na bateau pour na bateau bazana besoin peut-être luka nana ba produire nana ba kota nana na label na bango et puis un numéro de contact et puis on se sépare. Pour un message en tout cas bo soutenir nga na posa penda bo komela nga mo ba félicitations mo bondeza la toyoka ki o sala mo akapela ne sala biso bien mo ba bloko ane sala bien nga na zana ngai banzembo ezana okoma kaka na okoma ndezala kaka ti na ozwa label pona nga recette maintenant prête nga prête numéro na nga contact eza 81 92 01 666 81 92 01 666 voilà numéro na nga moko privé so bobengi ngai muto amoni ke non label eza soutien ezali abengi nga ou soit akomeli nga sur WhatsApp et ça nga bien quoi
bambote belé na batutu balinganga mwana ngai finaliste aosilisa année oyo baosala examen na bango na révérend Kim ebisenga kutu pe baosala mona ape héritier na tongo tuninga mambo héritier mwana nga mo sa présenter donc et ça nga sentiment quoi mais na ebiki ya ozwa na ye parce qu'elle est très intelligente papa pesi mbongo papa pesi ba moyen effort personnel bah effort personnel. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Merci à Roméo Chen qui était derrière la caméra. Babi, un grand merci à mon boss Jurek Simboni. Pourquoi pas aussi à mon cordeau Hervé Kababi NK Pro. Nananga Tiki Nangayo Soko Oza besoin de Loka Dynastie. Mais quant à moi, je vous quitte. On se retrouve prochainement. Je n'en peux plus, j'en ai marre. Okoki oganga oseko na katia ebale atozomona moto te. Bolingo ekomelinga touche jouer. Na wela kiotonga katiela bolingo na mabele oyo zana boya kiotuna. Tala lelo yo na komi zoba mikanda lopango na maboko lopango ekule bolingo enanye ouvrez-moi sango fongolanga porte bien que déjà na violé ve yambanga pardon na kokite yambanga